Rappel, Bidor TV, moi rappel. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Bidor TV, Tolanda. Donc voilà. Bidor TV, Tolanda. Oh, qui chante quoi. Bidor TV, Tolanda. Soutenez chaîne Bidor TV. Singando avec Ozil. En mode famille, en mode tournage. Toujours. Ya. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Voilà, couleur riche. Boutique bijoux d'or, Mossi. Elengi. Bon anniversaire na bijou Mossi depuis Allemagne Oyo azali ko fêter mbotama et la moulaye très belle fille ntaba champagne ezali ko mela makasi tout la veni Irebu wana merci na patience merci na fidélité. Bonsoir la famille. Naye ko solula kaka à propos tamsu bomo na vidéo mo lobi kotaki na butu et puis direct na longoli yango. Donc mama bijou azalaka na monteur na ye na Congo. Mama bijou azalaka na cameraman na ye na Congo. Eza na ba vidéo mususu nga moko na montaka yango, eza na biloko mususu na tindika yango direct na Congo so naza na makambo ebele ya kosala. Eza na bandeko mingi batindela nga ba voice ya batu po bayebi ke nazalaka na chaîne. Eza na ba voice mususu nazala so naza na tente direct na lekisi yango na Congo epa ya monteur nanga na cameraman nanga ba monter yango tellement bazala na code ya chaîne nanga batindi yango direct na chaîne. Tango bakotinda batindeli nga lien na bandi ko partager ngapi. Bon soki ezali na moni ke eza ba vidéo ta musu ya ba problème. Na moni ezali ta mususu ya bato nga na yebi na lekisaka yango te. Yango bomona kilobi na efasaki yango direct. C'est-à-dire na yoka ki ba voice yango te na bandai koyoka voice ya liboso. Tema na yeba ki ba mama o bazoloba te na interessa ki nango te. Après na tindi nangango tango eye après na yeko yoka na yeko yeba ke na yoki mungu ya tonton moko azaki na kati o nga na yebiye yango bomoni ke na longola ki yango noki po na honneur ya tonton wana oyo ngai na yebiye. Donc soki mutu na yebiye et qui a pesinga autorisation te en tout cas na kotia eloko na ye na chaîne na ngate. Donc na loba soki eloko ezo simba te batikaka. Donc nini lisusu na koyi koloba. Donc ba loba ona mabe ekutamela yo te biso tozala ba victime ya ba makambo ebele na mokili mais nyoso tuka na maboko ya Nzambe parce que moi c'est mobulu moi c'est nduba bayebaka ye partout à ta place avandi. A bon attendeur sali na longola ki émission wana parce que na mona kike esalaki malamu te yango wana na longola ki bolimbisi na babone na nga nyonso. Merci. Ka eye na kati ya matonge maison de passage na biso ya goyo maison de passage na biso ezana ba climatiseur ezali climatisé maison de passage na biso ezana matonge na Irebu A37 maison de passage na biso tozana ba appartement où ezali ya 2 chambres salon cuisine tous les 2 chambres wana ezana ba toilette na kati. Maison de passage na biso tozali na appartement où ezali kaka salon salle de bain chambre na cuisine. Tozali lisusu na appartement na biso o ezali appartement ya pamba lokola chambre na toilette na odo salle de bain na ona kati. Chambre o ezali ya pamba o ezaka na salle de bain okoyamba bapaya na yo na kati. Chambre o ezali chambre salon cuisine salon ezali ya munene comme kokoyamba bapaya na yo na kati comme kokoyamba bapaya na yo libanda. Mai na biso ebimaka kitoko. Courant na biso toza na balune ebele. Toza na groupe na biso soki courant ekei totie essence na kati ya groupe.
ndako na biso ezali sécurité, eza la sécurité ya makasi. Maison de passage na biso na Matonge toza kobengisa bino. Mwana nyonso tu ya poto. Benga numéro oyo ozomona. Réserver place na yo pona ozwa place na yo ya kolala. Na kati ya maison de passage na biso tozali na boutique. Boutique oyo bazoteka ba du verre, bazoteka nyonso tu na kati ya boutique wana. Tozali lisusu na nini? Voiture autotier na disposition na bino batu bozoya na kati ya maison de passage na biso auto bengi yango Bidor. Contactez Bijou d'Or TV. Contactez numéro oyo moni. Réservez place na yo. Ozwa place na yo avant parce que ba place na biso mingi eza kozala toujours occupé. Benga avant zwa place na yo. Okozala jamais déçu. Merci. Obisonyo sona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Hey! Ezali na ndenge na yo mwani. Balobi tokota lelo bisonyo sona bilore boutique. Tokotana bisotolata. Voyant Simba Bogartala. Ayezali na ndenge na yo mwani. Salut, j'espère que vous allez bien. En fait, c'est plus pour les diasporas. C'est donc qui veulent passer leur séjour ici à Kinshasa. Alors pour tous vos déplacements, il y a une voiture à louer qui est là, marque Hyundai. La voiture elle est confortable, donc climatisée et tout. Donc la voiture répond vraiment aux normes. Alors pour tout contact, veuillez contacter Bidor TV au numéro qui suit, plus 49 17 85 52 23 11. Donc je réponds pour une meilleure compréhension. Plus 49 17 85 52 23 11. Donc la voiture elle est là, marque Hyundai. Donc voilà. Donc ici nous sommes à Kinshasa. Donc pour tous les diasporas, pendant tous vos séjours à Kinshasa, voilà la voiture elle est là pour vos déplacements et tout. Donc partout où vous voulez y aller, la voiture elle est là. Donc vraiment, veuillez contacter Bidor TV et vous ne serez pas déçus. Merci et bye.